Mbote na bino banson pe boyi malamu na basango na biso ya Chef Magazine. Ba ekolozomi ya Conseil ya sécurité ya ONU ba boyi Congo démocratique asomba mandoki mbula mobimba. Bongo président ya MDC ya Clément Kapanga a telemeli yango lokola patriote. Examen ya suka ya kelasi ya bana ena fepe ibandaki lobilo l'équipe kusuka lelo na etondi mobima ekolo Congo démocratique. Bongo ba yekoli na balakisi bazangisi maloba te na micro ya Chef Magazine. Esengeli koloba manso ba moto taxi auto bengaka ba wewa ba tuni na gouverneur Jean-Tini Ngobila taxi ya 500 francs ya mokolo nyonso oyo ba pesaka mosala na yango nini. Rubrique na biso tokoyeba yo na misala na yo Chef Magazine azalaki na commune ya Ngiringiri wapi atinaki motuna oyo bugumestre ya commune ya Ngiringiri kombo na ye nani. Ekolo na biso Congo démocratique ezali na bitumba na eteni tope parti este na yango. Bongo etumba yango eumeli mingi penza. Kasi pona ko bunda lolenge longo bani esengeli tosombaka mandoki. Bongo ba ekolo zomi ya Conseil ya sécurité ya ONU ndakisa USA, France, Royaume-Uni totanga kaka bawana ba pousi sanction ya boboyi kotekele Congo démocratique mandoki pona mbula mobimba lisusu. Kota likambo yango président ya mouvement congolais pour la démocratie avenir Clément Kapanda azangisi maloba te na mongongo ya Noëlla Bolumbu pe bilili ya Junior Tankoi. Madame, merci beaucoup d'abord notre question. Embargo, il y a RDC. Moi, je dirais que c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi de nos partenaires, si je peux les appeler ainsi. Là, vraiment mauvaise foi. Il y a des partenaires qui sont en train de faire bongo. Parce que, comme on a pays où ils ont la carte de Bitumba. Parce que, on a des réseaux sociaux, on a des vidéos, où ils ont des batu. Mais aux autres pays qui sont moutouana, ils ont des défendre. Donc, on a des moutouana. Comment faut-il que Batu bazo kufa na est pays? Congo bazo silana ko kufa. Bon, embargo. C'est pour que Congo il se lève tout ça la ligne. Na sens wana je ne serais pas naza d'accord te nango parce qu'en tant que Congolais vivant, en tant que Congolais, na ko na ndima eloko wana te embargo continue pendant que population ya est pays aussi là. Non. Za mutema mabe o batu wana bazana ngo pour en profiter na richesse à Congo. Non madame, il n'y a pas de relation de faut forcer des relations en ati. Zomona. Ce qui oye nanda kunanga. N'est-ce pas? Au kuti mona nanga zobela. Na lobi non ndengo moni mona wana fona kenena hôpital. Au kangi hôpital. Obité moyena na faire fani mona nanga izati. Bon, comment est-ce que nous regarder les relations là? Donc l'ini mona nanga kufa. Alors on n'est pas toko ça la relation en ati. Donc nous sommes un pays souverain, donc un pays moko souverain. Donc nous devons donc faut garder unité na biso, to garder puissance na biso. Donc, tu vivre parce que les États-Unis a beau embargo, tu vivre. Vous voulez me dire que à l'époque coloniale, avant l'époque coloniale, le Congo va vivre, tu vas vivre. Tu vas vivre. C'est vrai que la technologie a évolué. Mais ceux qui n'ont pas que Yozo Lingato vont ensemble. Déjà, on ne peut marcher ensemble que lorsqu'ils sont dans une même logique d'idée. Donc, ceux qui ont moko, tu as les Congo, tu as ensemble. Ceux qui ont été, moi, tu as ensemble. Il faut la chemin. Tel que nakati ya consensus wana ya kati ya ONU omoni ke ba pays mususu bayoki pasi o Congo azanango ba boyi na bango alors nde ba pays wana biso tosala ngo relation c'est ça que moi je peux demander en tant que Congolais on a osenga que tout ça la relation na ba pays wana pour défendre intérêt ya mboka na biso na maso biso Chef Magazine tolobi lisanga nde tokolonga biso banso sima ya mapinga na biso FARDC to simba bango na molimo pe na musuni. Bayekoli ya kelasi ya 6e primaire babandaki examen national ya ENAFEP mokolo ya mardi 5 juillet 2022 na engumba ya Kinshasa pe na etandi mobimba pona kosukisa yango mercredi 6 juillet. Bongo Chef Magazine azomaki na quartier Loside na centre Marie Kingongo wapesika atunaki mituna na bayekoli pe balakisi
mokolo ya lobi elekaki malamu pe motuna na yambolaki yango wana maloba ya moyekoli pe molakisi apesaki matondo mingi na tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi pe moto ya yambo ya ministère ya enseignement primaire pe secondaire pe technique EPST na mokuse Tony Mwaba na ntina ete misolo oyo bayekoli bafutaka mbala na mbala yambo bosali ba épreuve oyo mbula oyo efutami te. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Berry. Et tu es élève de quelle école? Serena. Serena. Tu as présenté les examens hier? Oui. Comment ça a été? C'était très bien. C'était très bien. Très bon. Quelle question que toi tu avais bien répondu? C'était la date de la mort de Laurent Désiré Kabila. Et comment tu avais répondu? J'avais répondu c'était le 16 janvier 2001. 2001. Merci beaucoup. Bon, nous regardons. Vous saviez que nous avions vraiment travaillé durant autant de mois. Donc nous sommes arrivés à la fin. Notre souhait c'est d'obtenir 2 points. Mais pas tout simplement le point, mais de former aussi ces élèves et qu'ils arrivent à faire quelque chose de bien au niveau des humanités. C'est vraiment ça mon souhait, vraiment. Bon, avec mes élèves, comme d'habitude, ils ont dit que non, l'examen pour eux c'était un peu facile. Bon, nous allons voir au moins qu'est-ce qu'ils feront aussi aujourd'hui. Mais en réalité, ils ont dit qu'ils ont très bien travaillé. Et c'est par rapport à tout ce que nous avions aussi fait, parce qu'on a préparé ces élèves, on a préparé autant de mois pour que lorsqu'ils arriveraient à ces moments, qu'ils nous défendent. Bon, c'est toujours un examen et souvent ce sont toujours des examens organisés par l'État. Vous devez savoir aussi que cette année, nous louons aussi notre gouvernement pour ces dons. Je dirais que c'est vraiment un don pour nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien payé. Les enfants sont venus ici. Ils n'ont rien payé, même pas un rond. Même pas un rond. Donc pour moi, je dirais au président de la République et au Premier ministre et au ministre de l'Enseignement, vraiment de bonnes choses. Que Dieu puisse encore vous donner encore de l'intelligence pour que cette idée que vous avez eue cette année, que ça ne se limite pas, mais vous pouvez aussi encore le prolonger pour les autres années. Les frais n'ont pas été payés ou comment? Même pas un rond, je dis même pas un rond. Donc totelemelaka banti valeur pe tosimbaka bavalek Sef Magazine pe apesi longonya na tata ekolo pe Tony Mwaba. Chaque jour, on militants. Mais ce sont des il faut au moins maltraiter. Parce que moto va il faut demander 50 000 francs. Alors que les gens ont caché à l'hôtel de ville. Ils sont pas au gouverneur. Ils ont fait de Monica Brisque. Voilà vraiment qu'on a le moto, tout ça plus de 500 000 motos. Oui. Si vous voyez 500 francs, oui, un bon aux aïeux. Et pourtant, ceux qui vont gagner pour les locaux, amende à 50 000 francs. Ici, sur les ateliers, attends, les banques, ils ont 30 000 francs. Amende, ils ont 50 000 francs. Pendant que le président a pu parler de tout, il a gagné, puis il a dit, c'est la bonne, c'est pas que finalement, biso netima na eba parce que bakanga ba moto fort batango pe ba challenge là ba misusu baza ba petsa mais c'est ba tsheba ba bongo pour que bakanga biso bata l'importance na mona na ngote ba sala ngope le côté mana ma ngobila yo il faut kita puke au contrôle ba donner ba travailler ko za misusu pour mais ça jouer kaka atie abanoka ba moto tant sur ina ba métier komi ko ba na moto ba be poli ko na maloba na lo ba ka ngona. namona ye kaka mokolo tata moko akufaki wana kasi tata moko oteke yeba ete papa kwe wana akufi apres bapolisier bayakile kaka jipe etelemi nango bapolisier batelemi nga napi o gigomesi esukoli kaka bon misala asalaka ye asala misala omonaka mosala bongo moto akufa to bobe moto akufaki wana place tomonelaki ye yango wana moto akufaki wana eyebani te soki akutai wapi asala nisalite eza ngingira mais pas comme maman asala ngingira ya salite ka moto asala kutu moins fort eza ebiyele ngingira ya salite liboso na kuta maison commune ya ngingira salite donc toyebi ye pete boyebi pe kombo na ete asala moi si to mobile toyebi te.